Boutique Bijoux d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijoux d'Or Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique Bijoux d'Or Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique Bijoux d'Or. Boutique Bijoux d'Or Mossi Elengi. Obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokota lelo obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokota lelo obisonyo Comment irebu Ozana selembao Ozana bumbu Ozana makala Ozana changu Okopon ozika transport moko Transport ya Victoire Gambela Na lobi bien Victoire Gambela Référence à Bongolo So kwa iwe na Bongolo Ba Mbala mako okoti otuni Avenue Irebu Zawapi Bala kisu Avenue Irebu Numéro A37 Wana okuta Flat Hotel Bidor Bon ozana page Facebook page Facebook WhatsApp Viber Zander Nini Donc dis-toi tina Zander Tina Google Bidor TV na boutique Bidor na chaîne banini eza na YouTube ezali oh ala gérante na biso ala gérant na biso numéro na biso à téléphone ezali jamais kozanga numéro à téléphone ezali 243 84 23 486 soko bendi biso kozwa biso na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali bandela mosusu soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali Oui, naza ko invité bino bandeko nanga. Oleka na maison de passage na biso, bomo na boutique na biso eza na kati. Boutique na biso ezoteka biloko modèle na modèle. Bijoux fantaisie bozomona na lati oyo. Eza vraiment na prix moko ya malamu. Etikali lisusu ebele te. Hein? Donc boutique na biso eza na Matonge na Irebu A37. Leka ozwa bijoux fantaisie o mama bijoux alati. Eza bijoux fantaisie moko jamais kokonzuluka. En tout cas bomoni eza bijoux fantaisie moko eza kitoko makasi. Eza vraiment na talo muke. Si na lobi na bino moins de $50 bokonzima. Donc bijoux fantaisie oyo. Donc toteka ki on a 35, toteka ki on a 40. Les restes etikali eza lango mingi te, eza muke. Soko leki na $20 na yo okozwa complet au mama bijoux alati. Bonjour naba o nyonso tu ya mama bijoux. Naba o bo pesanga confiance, o bo s'abonner na Bidor TV, o bo kende na maison de passage na biso o eza na Matonge na Irebu A37. Mama bijoux le bolingo ki eno congé, tozaka na adresse moko, na Matonge na Irebu A37. Contactenga l'appartement na biso eza vraiment la talo malamu, tu vandi na ba $15 tiko mata na ba $30. Contactez mama bijoux. Ça la réservation na yo pour la place na yo ya kolala. Mama bijoux le beau ça la jamais décidé na talo muke au ça la séjour na yo kitoko. Merci. Bonjour, bonsoir na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya mama bijoux na mkola lelo ngande kona bilo ya mwasi na kombo ya Bijoux d'Or. Lelo mama Bijoux d'Or na yeko betela bino lisolo moko eutika na mboka na ya Allemagne awa. Ndeko na ya mwasi moko abengi ngalo bila buto lobi mama Bijoux. Na linga ko mingi na sepelaka na yo.
Na bengio d'abord pour na makambo etali maison de passage parce que na nina kinde Congo. Mais pourquoi pas na koka kopesa o lisolo nanga parce que na linga ko mingi. Mama Bijou mekana no kobeta lisolo oyo. Beta lisolo meka kopesa nanu conseil ka ndengo pesa ka en général. Mama Bijou depuis libala nanga ekufa. Mama Bijou batu bapesa anga lisusu respecté. Respect babande ko pesa anga kala bapesa anga lisusu te depuis libala nanga ekufa na koma mutu moko batu bakoma ko sakanela. Ezala na mboka na vandi, ezala na Congo. Mama Bijou ezala nini? Mama Bijou pesa anga conseil. Bandeko nanga la siboyoki, ndeko nanga libala ekufa alobi respect o babande ko pesa eto ngazaki na libala ezala lisusu te. Nga Mama Bijou do nazala soko bengi nga pona kopesa nga lisolo, kopesa nga penza ba détail mingi te, sino na obeta lisolo ndenge oyo lingi, na linga ka kopesa ota mususu ba raison. Pesa nga ka lisolo na yo, yebisa nga kaka ebandeli mukie, après tika nga moko na meka ko développer, ta mususu ko se retrouver dans lisolo oyo na conseil o nga la kopesa, siko nazo pesa conseil na kopesa conseil na lisolo oyo e kozala conseil moko général. Naza lokola ba prophète, ba prophète bazala ava yebiso ta musu vi na yo, alinga ta musu ba tuna ba détail, bala osala be non. Pesa nga ka lisolo na o mukie, après nga mo na développer na ndenge nanga. Ndeko nanga moi en tout cas yo kakinga apesa nga kaka titre à lisolo, apesa nga kaka eloko o eza ko déranger abi Mama Bijou depuis libala nanga ekufa. En tout cas respect o batu bande ko pesa nga ezala lisusu te. Mama Bijou eza nini? Mama Bijou me ko pesa conseil. Mama Bijou me kana ko lobela tina nini batu bazala asoki mutu abomi libala ba ko pesa o lisusu respecté parce que obomi libala. Eza ya koyinda en Allemagne donc trop de divorces. Le divorce est là partout. Divorce est là dans bamboka nyonso. Biso to relobela mingi na Allemagne parce que to vandi na katia Deutschland. Mais divorce est allé loko mo e banda nango kala. Ezala na Congo, eza vraiment partout. Donc Mama Bijou d'or kande na lobaka ngala za Bijou d'or. Mama Bijou do abeta masolo modèle na modèle ba masolo nga mingi o epesa conseil ndenge oyo epesi vraiment conseil yangwala Mama Bijou do ayiko beta. Mama Bijou do alinga ba polémique te, Mama Bijou do atumula mutu te, Mama Bijou do a TV na biso eza pona osala ba publicité, to sala la publicité na biso o ya maison na biso, maison de passage o ezala na Matonge na Iribu A37. Maison de passage na biso eza na primo ko ya malamu na primo ko ya sepenza. Donc à partir de $15 au kozwa place. Ce qui peut oyeko oumela eza bato musuba ya basala contrat inane na Mama Bijou. Donc place il y a 15 dollars to peso na $10. Eza bato musuba ya obeta na 6 mois yo pour kozwa na $10. Eza ba appartement musuba za na ba 30. So ko beta ba 6 mois, ba 3 mois, ba 4 mois to kitiselo penza na 20. Biso pe to epona ko sunga bato. Donc place na biso penza bato bazo kende bazo se retrouver. So kene na ko tonga, kene na ko sa ba faire na calmement. En tout cas pour futa Mama Bijou do mboko mo oyo beti so mutute. Donc Mama Bijou ayewana Mama Bijou des solutions. Maison de passage na biso eza na pona moto yo zo talanga. En tout cas benga Mama Bijou ça la réservation à place na ils allons ça la 2 semaines et ils allons ça la 3 jours ils allons ça la 4 jours biso to za na to yamba batu basi to yamba batu à partir ya ces jours ya jour moko ti komatana ba inane des ans yo kaka. Donc biso ça la publicité Mama Bijou à Lambaka, Mama Bijou à la émission à Amser, Mama Bijou à la promotion à Bastar, promotion à Biloko à Batou, Mama Bijou vraiment la salle à Makambebele, Mama Bijou donc à Penza tout ça à information, tout ça à émission, net tout ça la émission d'habitude à tout ça longo, mingi ezalaka chaque dimanche, so raté dimanche qui est lundi, ouais kamba mina ndeko na biso à moi si na kombo ya Mama Be avant de mboka na ngana Allemagne Zindorf. Mama Bijou vraiment la salle à Makamebele, so za bezo tout ça la tam so interview moko boye, to za la face à face, en tout cas to okuta na biso to sala na biso émission, so za bezo to ça la émission par téléphone. Mingi pe comment botier ba caméra. Donc nyoso tout Mama Bijou na za à disposition à bino, benganga sala rendez-vous nanga moi avant parce que Mama Bijou do azala na makambo ebele o Mama Bijou do asalaka. Tozonga la lisolo na biso oyo to yeli na mokolo ya lelo, Mama Bijou lobi trop matata. Donc na milana no mai comme ça na banda ko développer masolo na biso to ko banda ko beta lisolo ti to kota na conseil pour na epesa ndeko oyo yozo talanga oyo boma libala
respect ozalaka nango kala bato bapesaka oyo lisusu yango toyebaka te pourquoi mama bijou alobi kokende ezala wana. Bandeko nanga donc eza makambo mutu moko te na mokili eza na bato mosusu eza na mutu mosusu okozala obali ta mosusu na profit moko ya eloko moko bobia libalo na kei penza dezeze ebele ekufa libalo na kei penza 3 mois ou 6 mois soki ata mosusu tokei na mairie toke na civil bamakambo nyonso to après il faut na boya mobile wana mpona il faut na déclarer ta mosusu divorce mpona na profiter ta mosusu na babien na ye ndenge mo mpe na mibali mosusu mpe bazala bongo aobala yo adia na zuna mama bijou talaka abidor nasala makasi nasala na ye mariage soki civil après nsima nango naboma nanga libala mpona ta mosusu na profiter na biloko ya mama bijou mais eza na bato mosusu bazala bongo eza mpe na bato mosusu baloba eza nango libala ya poto tikaka nakende nanga poto so nakomi kuna nabomi nanga libala mpona nalandi intérêt ya poto bamabala mingi ya baintérêt moto mosusu akokozala azobala yo mais aza na boule mabe aza na boule moko keta mosusu libala na eumela te na kopanza yango parce que nalandi yo na intérêt mais eza vraiment rare. La plupart mingi baza soki obali mobali na yo bobali mwasi na yo obi mpe ana bali mpona libela badivorce oyo eyelaka bato ta mosusu okanaki yango te sikoyo soki divorce okanaki yango te donc eza eloko moko eye nga mama bijou na oloba na yo moto ozotala nga koforce te yo kaka conseil oyo mama bijou akopesa na kati ta mosusu ekosunga yo ndenge mo mpe kala bandeko na biso ya mibali soki divorce eye mingi ta mosusu obundi obondela mwasi na ozomona ezosimba te en tout cas tika balobaka laisser le temps au temps tika ta na ta mosusu nzambe akosala mwasi na yo akozonga ou bien mobali na yo akozonga parce que divorce eza eloko moko motu moko te akokovanda apesa moninga conseil ke boma libala ou bien boma libala boya mwasi na yo boya mobali na yo non conseil wana vraiment epesamaka te soki libala na yo ta mosusu eza na baproblème obengisi bato bayaka wana mpona koarrange mpona kolobaki bopesa libala na bino chance mingi topesaka conseil ke en tout cas vraiment pesa mobali na yo chance pesa mwasi na yo chance opesi conseil bato mibale bacontinue topesaka conseil te ke zwa libala na yo boma non parce que koboma libala eza facile te eza facile te moko oyo aboyi moninga ata mosusu ayebi pourquoi aboyi ata mosusu alandi intérêt moko quelque part ya kozala na banerf solide mais oyo baboyi ye soki oza na banerf solide te donc mutu ekobeta yo okomi mutu aliboma oyo mpe ta mosusu aboyi mutu ta mosusu abandi kokanisa yango g na boyi akalisi ta mosusu place akei akoresir ake kuna aresir te omona ye mpe mutu na ye koki kobeta naboyaki mwasi na nga nasalaki bablage mais tala ekoma ya solo naboya mobali na ngai tala nasalaki bablage mais tala ekoma ya solo ye mpe retour ekoki koyela ye surtout soki place akei esimbi te mama bijou do nakokedela lisolo oyo mingi te parce que vie ya ndeko na biso ya mwasi nayebi yango te nameki kokota no na Facebook na ye natala biloko atiaka a partir ya babiloko atiaka na siko nayebi conseil ninga nakoki kopesa ye vi na ye penza nayebi yango te yango naboyaki mpe abetela nga lisolo na ye mulayi nazalaki na besoin kaka nazwa titre epuis nga moko nakodevelope yango na modele na ngai donc ndeko na ngai ya mwasi nga na bando peso ka siko conseil parce que mingi eza ka ba conseil à part conseil eloko mosusu ezali te parce que mama bijou ayebi vi na ote eloko liboso conseil liboso mama bijou akopesa yo ndeko oyo ozotalanga oyo libala ekufi parce que koboma libala c'est trop dire oyo libala ekufi ta mosusu mobala boyo ta mosusu mpe mwasi aboyo ta mosusu mpe yo moto boye eloko conseil liboso mama bijou do akopesa yo ndeko ozotalanga ube oyo lingo boma libala soki libala na yo lelo ekufi eloko ya liboso simba ngo mpenza makasi simba ngo mpenza ezala fungola mpenza ya eloko oyo ozolinga kosala c'est respecter mipesa respect soki ozomipesa respect omona mokili bakomanke na yo te bakofinga yo te mokili bakochola yo te parce que divorce eza moto ya liboso akosala yango eza yo te ou bien divorce eza te ke yo kaka moto osali yango moto ya liboso ou bien moto ya liboso na mokili oyo baboya eza yo te
Hein? Donc, c'est respecté. oyebisa ngo bimama bijou ko se respecter ezala ndenge nini ko se respecter ezalaka banzela mingi tango so bande ko sala ngo yo bande tango zaki na libala bande ko zala bien tango wana zaki na no mwasi libala mais tango komi femme seule bunga yango ba feti nyoso to eza ba feti okende te matanga tokende na biso parce que balobi tolela na ba o bazolela matanga oza matanga okende na yo matanga mais tango kei matanga c'est contrôlé po ba matanga mingi koma nango ezalaki matanga après komi fête bokena basali bokomi go boyaki wala kapona olakisa bilongi boye penza te pona ko partager mawa na ndeko akufi pona ko partager mawa na famille o batikali parce que mutu so akufi na ye boye mingi bayaka wana baye pona bakutana baye pona après wana ba okende salle ba bilongi ko monana ba nini bakoma ba mona mo staff tango kei matanga ko lakisa elongi oui eza mabete c'est contrôlé evandeli na yo batu bando solo na bango c'est contrôlé mi pesa respect omona mokili mokili ekubanda ko juger ote mokili ko pesa ndenge tantini wana lobi na lobi batu bakoma ko manquer ye batu bakoma ko bapesa kesu sous respecter mokili ko pesa respect parce que balobi avant mutu apesa au respect yo moko c'est respecter ni pesa respect yo moko mona mokili pesa na bango yo respect parce que bazana choix te baza obligé po yo moko bi pesa respect c'est respecter ndeko na ngai c'est respecter tala ba place dini oyo koki kokende tala ba place nini pe oyo ebongi na yo lisusu te surtout so oza mama moko oza déjà na bana surtout so ozali papa moko oza déjà na bana oza déjà na âge c'est poussani c'est respecter eza ba place nyonso tout oyo il faut kokende qui m'a millier surtout ya partenaire na yo ceux qui mobali na yo ceux qui mwasi na wabande kokende eza susu dinte elongi na ezala wana chaque jour non bunga misala rare soko misali rare mokili eza na choix te peso ka respect baye ba lisusu makambo na yo te ba makambo to tiaka na ba réseaux sociaux o mingi ezala ya biso te ba mona baye ba makambo na yo te misala rare mi pesa respect ba ko continuer ko pesa yo respect wana parce que ba ozala na choix te wana ezaki point ya liboso. Respect on a aussi koyebisa bino en tout cas wana ezaki première position ndenga mama bijudo na monaka avant batu ba peso respect yo moko mi pesa respect donc baloba rapene toyoka ndenge toloba biso surtout que respect zaka réciproque obandi ko pesa batu pe respect batu pe bazongisela yo respect donc ezala vraiment modèle kokotaka na makambo batu mingi te donc respect ozolinga bapesa yo moko pe bandana nkopesa batu omona vraiment revivre na bien wana kutu ya respect oyo opesa batu respect opesa mutu respect po mutu apesa pe respect wana kutu ezalaka na oboma na yo libala te na pe oboma na yo libala nyonso to tozosalelaka même chose wana ndenge mo pe na lobi ya respect avant batu bapesa o respect yo mi pesa respect eza pe na ba marié yo moko pe mi pesa na no respect o mona mokile peso respect oza na choix te biso surtout olanda kandenge yo otambolaka sikoyo pona ko ça deuxième point on na mona ezala susu capital na muto yo obomi libala ou bien muto yo baboyi yo ezala ke vanda se contrôler kozala pressé ya kolinga te mutu nyonso tout te akoki kolinga yo mutu nyonso tout dobilinga te ezala bana basi musu bazalaka libala ya ekufi pona ye azomona ke soki abandi kolinga mibali nazo prouver mobali wana non c'est faux ezala mibali musu bazala soki abandi kolinga basi ye pona yazomona ke azo prouver mwasi wana ifa pona mwasi na ye wana obatikale na ye ifa mona ke mobali wana za vrai jo mobali wana za bien mwasi wana banda kosimba mutu ke mobali nanga na boye tala koma na basi ebele tala bo non nga na mona ngo eza malamu te et si ça rappelle respect
ndeko na ngai ya mwasi olobi respect wana babanda kopesa yo na mokili esila mivanda micontrole ozotambola ndenge nini mitala vraiment olobi naotambola ndenge nini pourquoi ta nazaki marié nazaki na respect oui balobaka avant bapesa yo respect donc il faut ozala na mobali ndenge mokili elobaka me ngai biju na kokolobesa nango mpe lokuta parce que eza na basi mosusu baza na bamarie basi comportaka mabe basi comportaka poubelle aza marie mais donc kaka ta mosusu mpo na bayeba ye marie na bagi na ye alati na mosapi mais azo se comporte mabe kaka mpo na bayeba ye marie na milieu oyo bavandaka bamonaka bimaka na mobali azalaka na ndako na ye alataka pantalon yango wana mokili eyebaka azalaka marie mais aza na ye na makambo ya bamarie te azosala mpe makambo bazopesa mpe respect mpe te respect wana bapesaka na bango mpe ye te ta mosusu respect baopesa ye boye mais so apesi mokongo azalaka na ye respect te azalaka respecte te ata moke te parce que azosala makambo moko boye oyo ta mosusu marie akoki kosala yango te. Donc, point on a mon à l'issue pour na ozala la respect na ozala bien, o vivre na o bien. Bilinga lingate. C'est respecter ndeko na ngai. Ezate ke lokwa boboyeli na mobali lelo il faut yozwa mobali mususu otia na kati ya ndako. Non. Libala musu ko kozala ekufi pe mwasi na lobi na vandi na ngavi na ngabobima na vandi na nga. Ça arrive. Mabende na mokili ta mususu banda babota yo batikala kopesela ata mbongo ya kazi ya koka ote o babali yo wana ndezala eloko mususu mais soki so bali obala na o déjà ce n'est pas obligé il faut kaka obala balobi mwasi abongana na mobali oui c'est vrai yango wana penza mwasi mobali pa bongana na mwasi oui c'est vrai yango wana penza mais ce n'est pas obligé que lokwa to balani to boyani na yo lelo il faut ngana bala lobby. Ce n'est pas obligé que le ko la ngala yo to boyani. Donc il faut nazwa ka mobali na bala ye pona omona kinga na tulite. Il faut ka nazwa mobali na bala ye parce que mokili monanga. Non. Nazala ki na intel na tika intel wana nazwa mususu po ba mona kinga penza na tulate. Non. Nani oyo zo linga ye. Mobali mususu ko linga ye ta mususu aza na poids na yo te. Akokani même pas na yo parce que il faut. Non, c'est pas il faut. Tikata natan. Ce que vous oboyani na mobali ou oboyani na mwasi, ce n'est pas obligé faut lingaka na millier na ye non. Ce n'est pas obligé faut lingaka na mboka o bovandaka non, yango pe si ça ba respect. Ce n'est pas obligé faut linga n'importe quel mutu. Oya linga na bana oya mikie. Yango pe si ça respect makasi. Ozata msuna ba 40 comme olinga ba garçon ba 30 ans ya ba 25 ata yebino moko bandeko na ngai ndeko na ngai oyo zotalanga et puis respect on ba peso ndenge nini surtout yo soza mama mukolo bando olinga bala mikie respect silizi ba peso respecter ndeko na ngai mo simitala kombo na oloba ina tanga te na kotanga pete mitala etamboleli na yo c'est contrôler tika bilinga linga mutu nyoso tuti aza ya kolinga ye eza ya mibali mususu olingi pe vino e baby vi mobimba eza ya mibali mususu pe ozalaka na ye na kati ya ndaku ovanda na ye comme mwasi na ye abala yo mabomela o pe vi eza ya babala mingi tobalaka tosenga volonté ya nzambe te donc il faut kovanda kotika tana tan tika bilinga linga mobali yo surtout aza ya kolinga te ko prouver na o mutu te il faut pas ko prouver mama bijou na loba sala likambo za sentiment na yo mais il faut pas to prouver abatu pona un tel azui mutu il faut ngana zo mutu non ya azui mutu tamso akutani na coup de foudre yo tamso kutani na coup de foudre te omona abatu surtout bakoma na ba mibali yo surtout bamona bakoma na ba mama baya lokola ba papier lokola banini omona na o obi ovanda na yo et kuta na ata msupi na bato ba déranger quand même olinga na yo te parce que le bité na mi pesa respect ba mi pesa yo moko mutu ndeko nga mo sozo talanga bilinga linga te ko prouver te mobali yo surtout azaka te qu'il faut ozoyer pour na mokili mona non surtout ceux qui oboti bana mingi oya biso surtout ya poto oyo bazo batalaka
etamboleli ya mama na biso etamboleli ya papa na biso na mama na biso baboyana na nazara na tort na nazara na raison baboyana na nazosala ba bêtise na bango nyonso tumi bale c'est comme ça bana bazotala bana baza ba cadeau moko mama bijou na lobaraki baza ba cadeau moko bango basenga ate tobota bango mais soko zui bango il faut kokumisa nzambe il faut kokumisa nzambe kolinga ko bebisa eloko oyo ta mosusu construire yango depuis longtemps omoni passe na bana na yo oya ko bebisa yango kaka boye ko bebisa vie ya kifamille na yo ya yo na bana na yo ka pona eloko moko boye ta mosusu papa na bango asali obi mama na bango asali olobi te nga pe nazanga contrôle non eza na bato mingi batikala na bana na bango abina otikala na bana na nga parce que atuli te abina otikala vie na nga mobima na bokola bana na nga atuli te azotala lobi bana oyo na bo éducation na bango ebeba bana oyo place onga nazolinga kokende eza intérêt bana na nga te non tika nga na vanda azotala nanu priorité nanu na bana na ye parce que eza na bapapa mingi na bamama mingi bazalaka surtout bapapa azalaki na ye libanda aya bien bozalaki na bino bien il faut ozwi oyo tie na kati ya ndako akomi komaltraite bana akomi kosala boye bana bakimi bana bakena bafoye bana basali boye vie ya bana ebebi mama akomi lokola mutu bakangi elamba na misu bakangi elamba na misu azo ko se contrôler te parce que bolingo eleki ayi ko perdre bana na ye éducation ye ko beba bato mokili bakomi koloba bato mokili bakomi ko mama wana omoni ndumba boyena boye abima na boye bakomi pe ko manquer au respect parce que etamboli na yo moko eza malamu te to e bandeni toza ko tambola bana baza ba likabo ya nzambe yo mama soko zaki déjà na mobali et il faut libala ngo esimbite il faut vanda au raisonner au lui siko na osala nini tika papa wada sambrouiller na ye parce que biso mtuto tika la mingi na charge et puis nzamba pesa biso toujours makasi parce que azo mona déjà que oui moi la moi so tam so se sacrifier vie na ye pona bana na ye tika tanata bilinga lingate tala nani na koki ko linga luka mutu moko ya responsable o ko senga tam sous volonté nzambe et ça la mapona tam o remplacer ye na place ya papa na bango ya mobali ozalaki na ye parce que balobi mutu akoko fanda ye moko te ndenge bato mokili balobaka bilinga linga wana pe yango wana ezalaki bato batika ko bato bapesa yo respect lisusu te parce que okoma na yo oui mobali nyonso to olinga yo ozolinga ye donc ezangisa pe kimia yo moko ekozangisa pe respect autant mosusu ozalaki nango avant tant ozalaki marié yo siko lokolo komi célibataire komi na lokola chasser à poubelle oya ya changer poubelle etondi to changer chasser to kito boki na poubelle to tirer mosusu okomi na bongo komi na oui allez respect ngo yo zo lukango ekozala ndenge nini vraiment tala etamboli na yo moko ndeko na ngai wana toleki na babilinga linga parce que ça na basi misusu baye barate bango bakanisa ki oui ce bazo linganga et ceux qui montent linga il faut na linga non c'est pas obligé ça basi misusu donc au linga ya ta 2 à 3 à botika na bino kata misuko solo na téléphone et puis ko solo la ma solo ngo ikomé leka e comme ko déborder te so lingo kene bazongi so bolingo kene bazongi so 2 à 3 à 4 à 5 à mutonga ba ya kata za la kaka ezala bon so ça ngo destin ya nzambe. Un jour que vous savez, mais tant que vous savez, mon et ça la mapenza ya waouh ya kitoko et puis on continue na respect na pas botala la bi moi so assez respectaka et puis pour nous mobali ya malamu ya kitoko ya bien o tamsa ko yako yo ki so sonité za ba comportement ya bali ya mutu o tikala o se comporta ndenge nini o se comporta à poubelle te o se comporta so pipe sa respect le ko toujours za marié et ça vraiment important toyeba donc o tikala yo moko bilinga lingate ndako no ezala te ki tonto à côté to lelo tonto ce qui pierre à côté lobi tonto Thomas à côté ti na tanga kumba mutu na yebi lobi Thomas à côté aussi si na Thomas boke na Jean-Claude à côté o boke so na kombo nani ndako no ekoma kaka bala ba message na bango moi o to na tonto na papa oyo moi wana mususu papa mususu akoki ko ya soko za na bana basi ozo pesa bango éducation nini ata pe bala mi balo roté ya bango nini et puis bato mokito bon pe sous respecter wana baza na faute te yo moko zo ko se comporter mabende kuna ngai
wana ezalaki deuxième point mama bijou alobi liboso c'est respecter tika bilinga et puis troisième point na koloba lisusu ezalaka mutu eza na mutu soko divorcé yo ndeko za bezo bapesa yo respect tika biloba tika ko se confier na batu nyonso mutu nyonso tout azaya ko se confier na yete tika ko betara ba porte par-ci par-là pona okende ko yebisara batu makambu so to sangisi biloba to tina bilela nyonso tout na kati kokende ko lela onga baboyinga yenga bazongisinga boyenga basala boy biloba mutu nyonso to aza mutu ko confier ye likambu te garder bandi na yo kanga munoko na yo mobala ngata banda so ko sala onini ko yebisaka batu te tina nini boboya na mutu nyonso te ayokela mutu mawa bakoyokela yo mawa tango zala bango en face tango pesa ka mukongo boyi balokoti yo bilela tika pasi na yo za yo pasi na yo za intel wana te a pire azala te kene ko yebisaka banda baboya ngai ina kuma boye ina sala boye enga kutu baboya kinga po baloba kike na sukola rate enga kutu baboya kinga po baloba kike na sala boye muto yozo yebise makamu yo yebiye tika biloba tika bilela omona ozanuka na respect na yo parce que mutu mususu ta mususu amona ka yo danger tellement yo blela ka mingi alors peso respecter tellement yo okoma na yo biloba oloba n'importe ozo loba makambo ozo se contrôler te respect ba peso ndeni to se contrôler soki libala ekufi zala na maîtrise mutu nyonso tout ba yebisaka ye makambo mutu nyonso tout ba lelelaka ye parce que bato bayokela batu mawa bazalaka na bango lisusu te la plupart ya bato tozomona bango wana baza bato balingaka ko chola bato baza bato balingaka ki mutu azala na mabe yo lelo ekolele pa na ye lobi abimisa yo to se contrôler to zala na bato ko confier ba bango makambu te zala na bato zala lokola motema na ezala lokola sanduku bombaka makambu na kati ya motema yo moko ko confier na mutu te pire azala te pire yaka to solo la makambu eza malamu mona kanga zala na ka bien mona kanga na be na mibenga na la femme du patron mona kanga zala na la patrona mona kanga zala na femme forte mona kanga nyoso makamu na ya kati na yo ka pasi na yebiso posa na ngoni po yo muto yo ko silisa ba pasi na ngate donc totika mama na nga oyo pesinga lisolo mitala kolela te ko kenenge na banda ka batu ko beta ba porte te pona ko yebisa ba pasi na ko basala na ngonini yango pezo silisa pe ki respect na yo ezo silisa pe ki dignité na yo yango pe batu bazo mona yo eloko te kolela bango soko leleli mutu lelo ayokelo mawa après tant ayokelo mawa alukelo solution te tika na jamais kolukelo solution na likambo oyo zanango jamais to sala amité na biso sala makasi parce que mutu azaka mutu lelo oya kolelela elobi obimisa likambo na olibanda koluka nanu tala nanu place ni yo confiera batu makambo nani oyo zo confier likambu na yo nani aza nani bandi kulanga nyoso to na ba point o mama bijou na mona raki ezalaka nango na tina te soki lelo zaki na mobali yo na mobali na bokabwani après okomi ko sala makambo nyoso to mama bijou do alobi ça sert à rien eza nango na litomba te en tout cas bandeko vraiment ndenge mama bijou do na oti koloba parce que ngala beta ali solo malamu et puis na pesa conseil malamu na likambo yo ngana yebi yango malamu soki mwasi obe uti ba uti ko boya yo obe uti ko boya libala uti ko kufa il faut zala na maîtrise parce que oya osala likambo moko boye ta msusu famille na ba komi ko wanga na yo oya osala likambo moko eta msusu bana na yo ba komi ko wanga na yo bana na yo ba vina bango ebebi pona likambo oyo sali parce que osala ki yango ta msusu zaki trop pressé. Donc il faut qu'on réfléchisse avant au sala likambo.
Ah, toza na mboka ya poto, na sens que bamabala mingi ekufaka na Congo kuna mona ta musu mobali aboyi mwasi et puis mwasi wana simbi mutu mwasi wana abeli liboma parce que azoko dépendre mingi ka na mobali. Biso awa toza na facilité. Mobali akoki koboya yo mais arge na yo, ekoboya yo te. Mobali akoki koboya yo mais musala soki ko beta porte. Kokende osa tam so la femme de chambre, tam so ko sa ba nettoyage na ba bureau ba to kende ko sala soki na ba restaurant. Et boya yo te, ozwa musala na yo ya bien o bandoza chaque mois chaque mois. Mbongo ekoti na compte na yo. Oza na nzaka na femme set tam so vanda na ndako. Chaque mois tam so mois social na yo etielo moi quelque chose. Donc toza différent na bato baza na Congo. Donc biso a toza na poto toza na ba avantage ebele. So mobile boyo eza na facilité ya ozala na maîtrise. Ozala na maîtrise siko banda ko luka eloko nini ko sala ya malamu na vie na yo. So ozala ki fainéante telema banda ko luka nzela ya musala. Banda ko luka commerce epesa meli mutu nyonso tout mais telema luka eloko mo ko sala oyo ko sala ke o banda ko kanisa ye mingi te. Donc yango wana mama bijou do raza ko loba il faut kozala ka sage. Il faut qu'on vende à kusala ki awa ekufi lokola likambo e simbité na wasala nini pona za la malamu na vie na ngai parce que mingi bazana banda kwa ba ya mama bala bazana bango pe ba résister ou be bazana bango ba hériter mingi ba mabala na ekoma na umona ka mutu azala na mobali me ezala na ngweloko lisusu te azala na mwasi me azala kana ena mwasi te bino bato monki bozomona azala na mwasi mazala na mwasi te. Likambo nazoloba na yo mutu zotala ngozo comprendre. Donc il faut que ça la ki lelo soko zaki na mutu esimbité. Luka osala eloko moko ya bien oyo kozala pona yo pona bana na yo luka o mi pesa atamsu na eloko mususu wana ke o vandara o kanisaka kaka ye. Parce que soki ezalaki ya yo ezongela yo. Soki ezalaki ya yo atambula poni ekozongela yo. Parce que mingi ba kende mbangu vitesse bazonga. Ezala ndeko na moko azala mwasi awana tanga kombo na ete nazalaka mukomsu na vandi boye ba yebisinga balobi ke oui azo fêter azo sala fête parce que yena mobali na ye bazonga ninga na bi wow. En tout cas kitoko c'est bien. Ba sala fête comment fête to sekina mutu abetele nga lisolo wana. Donc to sekinga bia bon ba ça ngo fête ba sali fête ngabi wow. Kasi po batu bayeba ki bazonga ina bangonga bia bo nyoso tu na mokilo ekoma nango ekoma parce que ngana ebika ki ba fête c'est la mariage ya banini mais wana penze c'est la maki fête vraiment il faut que luka ko sala eloko moko boye ozo sala eloko moko za tam so okoma indépendant o sala eloko moko boye tam so za bien pona yo mi pesa na makambo bongo mi pesa na musala na yo mi pesa na commerce na yo mona nzambo atia loboko likolo ya makambo ozo sala pe ko simba Donc, et si Kazali ayo kaka ke côté kuna c'est bon. Et si Kazali ayo kaka ke côté kuna changement. Et si Kaz akende ayo kaka ke côté kuna évolution malamu ezali. Côté kuna jeté, côté kuna zako évoluer. Donc, ezala malamu makasi par rapport. Et si ka oya kende ayo kaka ke kuna comme poubelle. Kuna chassa poubelle écoute valeur. Kuna lipapa la gomme écoute bien. Kuna malamu te. Malamu te penza mi pesa yo moko d'unité, mi pesa yo moko valeur, mi luka eloko mo banda ko sala ki oyo banda ko sala wow, mi matisa niveau, ozaki na niveau assez sala makasi penza matata mo niveau mo muke, donc sala zala serie na makambozo sala ekosimba par rapport ozaki na ye, bozaki na niveau ya bozaki na mino na deuxième classe, malamu ya ki yo comme na première classe non. Sala makasi yo moko mi matisa mo niveau na yo. Sala makasi yo moko mi bimisa. Sala makasi kolela lelo bande kolela ta musu bozaki na ezala lisusu te. Soki ozali mwasi ya losambo continuer na ba losambo na yo. Soki bozaki mutu ya ba losambo te, c'est mieux que tu comment na ba vie ya ba prière parce que nyoso tu na mokilo to sito moni. Eloko moko ya danger ezate. Mi vanda tika kokota kotana banda kwa batu. Tika kokota kotana banda kwa batu parce que yango pesa parmi biloko oyo ko silisa yo valeur.
biloko o bato bakoki ko manquer yo yango wana okomi ko kende ko la na bandako bato partout pourquoi mi pesa respect vanda na kati ya ndako na yo omona bato bapesa na bango yo respect bakutana na ba couloir mabete bapesa na bango yo respect malgré mokili elingaka koloba malgré mokili elingaka ko critiquer bango mo ba critiquer tika la komona na buzo bate un jour bango mo ka bapesa ba témoignage ya malamu mpona yo mi pesa valeur sala eloko moko ki ezala bien esika zalaka esika kende ayebake kuna jeter kuna penza évolution malamu ezali respect kokoma nango ezala automatique malgré bato mokili bandimaka na bango batu te mais ya respect penza baopeso bandimaka na bango batu te parce que mokili elingaka bato ba mokili elingaka ka esika critique esika critique nde mokili elingi mais esika penza po babetelo maboko bravo babetaka na bango maboko te mais na kati ya mitema na bango baobeta baozala obligé parce que baondomona yo na babétise te donc wana eloko mama Bijou do alingaki aloba ndeko nanga mwasi na si okozwa mingi surtout soki yo olingi ezala bato mosusu azaka vandi na ye boye ye moto azobanda koboya mobali ntango yo ozoboya mobali fo yeba eloko nini okosala ntango yo ozoboma na yo libala na yo kaka boye fo yeba eloko nini okosala après divorce na yo soki pe yo pe baboyi yo ntango bazoboya yo ube moto wana boyi yo nayebi ke bato mi bazala na maîtrise te na ebandeli mais suka ifo senga maîtrise ekota parce que ntango yo ozosala babétise yango nde teke oyo mokili ekobetela yo maboko yango wana nde teke bato bazozela retour na yo non bato kutu baolinga yo sambrouye bongo parce que baolinga vi na yo ekende na kokufa mais kosambrouye te makambo nga na lobi na yo ndeko na ngai ya mwasi mitala parce que mama Bijou ayebi vi na yo te nakotika na kati ya Facebook na yo natali babiloko na yo na fuye nga na lobi wow conseil na kokopesa ye yango wana mais nayebi ke okozwa tika bibima bitambola tika kolinga n'importe quel mobali oh mama Bijou do azaki na mo ya koloba yango wana na asi ndeko na nga okoyoka epi na bato baza na kaneti ya yo mingi bauti koboma mabala yeba ndenge ni ya kose contrôler ndeko soki pe oboma na yo libala na yo kala ozo se contrôler te ozala babiloko mama Bijou do alobi mvanda penza zonga mutu loba wow mama Bijou apesinga conseil abina tika bilinga mutu nyonso to azala kolinga te na se respecter na pesa respect na tika kolelela bato na tika ezali kolelela bato na tika bilobela na tika kokota na bandako bato pamba na tika bikenda na kanga makolo na bakadena so nazaki na eloko osala te na zwa musala soko skoka commerce comme ça la commerce na yo ya makasi kuba oza kutu na ta ko penser na ete kende ba musala na yo ya ba 8h du temps vandaka na kutu na musala ko penser na yete pe ko évoluer kitoko kolinga mutu oyo na lingi mutu na pona prouver ça sert à rien ba pouvoir te tango zo linga ko prouver zo détruire vie na yo moko ko prouver mutu te na mokilo to prouver lisusu te. Si on continue à la célibataire à vie, oui, je vais bien parce que à balaki. C'est ça. Voilà, vraiment, c'est là qui conseille au maman Bijou à Pesaki parce que, moi aussi, en tout cas, qu'au solo la naïe, à mon équipe, il que oui, moutazan a pas problème. Donc, à Zatam, sous ceci, kazo vanda, batuaza ko considérer était. Yangwana tika ki koloba nanga likambo wana alobi nanga kutufa kende na ye congé na Congo akende ko pema oui ko kende congé na Congo ko pema eza nango na problème te parce que to kende na biso ka congé mais tango yo kende congé suka kozonga no kaka awa eza na batu mususu baloba ke naza na problème tam mususu na za na problème tika na milana nga masanga pona naza na ba problème mais suka kwite ko sila ti suka kwite ko sila ozonga normal donc ça sert à rien na kende congé na kende ko se défouler oui OK congé OK ko se défouler OK na ko se défouler aux une place c'est pas maman Bijou au ça séjour na ya bien na irebu na matonge na A37 wana séjour na yo za na kitoko mais suka o matavi o kozonga mais suko se contrôler ki mabe ozongi na okana même chose wana monte que problème na yo ko sila do ba no kende ka congé pamba non
ils ont na sens te ils ont pe na tina te donc luka ko se contrôler attends okende na au congé congé normal tant ko zonga na rythme o mama bijou do alobi mi commissaire rare ba fête na bango ba fête na bango ko kende pa mate surtout si vous êtes invité et ça va tout se faire na ba fête c'est à invité surtout si vous êtes invité ko la ki se longino te ko ba kende ngwa mi commissaire rare aux en valeur hein donc zala bongo parce que ça basi msusu pe ya mabala ba mi zala na bongo rare parce que la bonne valeur par rapport et ça basi msusu ya mabala feti nyoso tout eza babengisi ete ya saka na kati soit bandi ko bina a lokola mokile ke ne kokufa donc alinge longi ba feti longi feti ali feti donc feti nyoso il faut l'accès longi na ye donc azomi mona ye Naomi Campbell azomona ye soki Rihanna azomi mona ye soki nan ye Cindy Leker non tozala na ba misale be tozala na bandako siko yo mfa mari oza bongo yo peut célibataire yo siko bandi sous makamba bongo yo divorcé mais pas peut se respecter fait nyo surtout yoza ndikamuni so yoza te fait na bongo ko bonga te non po na nini po yo ndi mto yeba na koleka bato yo surtout non et ça ba fait mususu ba donc il faut ba bengi so pa yo bongisa ba fait ba tuna likambuni na likambuni n'intérêt nini et si ça a valeur que chaque fois aux ala à chaque fois aux ala tam su yozo mimo na yo danger non chaque fête il faut nazala non c'est pas obligé donc na yebali na mukilinyo surtout tata yo pe mto yebali na mukilinyo surtout non fête musupe vanda no ndako na matanga esili boli ko kende te bokangamika na basale matanga esili bokomika donc lokola staff esili ça a valeur il faut comme ça la rare et puis il faut les soutenir il faut que lingaka place oyo ki yeza la place moko ya malamu place moko ko porter au implice place moko yo poko ko yela batu implice par rapport ya bivandela mwanza place na les ana kutu na epesa la même conseil malamu te place na kutu bakisela na nga implicité place na kende ko silisa so dignité na nga place na ke ko mitika na ke ko mitanda na ke ko mitanda vie privée na nga surtout donc il faut yo mo pe munoko poa le barabaka ozoye bozo ko se contrôler te bilela le monde ni muto lele li o monde muto lele li nai ça te get ni je le batala dodge hein donc tozonga batu to yeba ko bomba ba vie privée na biso to yeba ko bomba ka makambu na biso to lela te muto lela pamba te tango zo lela yango na pezo lata yo zalaka neti mama bijou do azala la femme du patron suka comme il est là pamba te il faut zala toujours yo il faut ça la makabomo ya wow tant on sala on ebi ke simba donc tant on sala on ebi ke na vanda na kati ndako boye mais na osala makambo ya minene bino bozo bima libanda bo sala bino lote. Donc maman bijou lobi vraiment vanda ndeko na mwasi kanisa mi commissaire tika bi kota tika bi kenda maman bijou na bina yebi ote mina koti na Facebook na yo tika bi kota bitambola piata non ya onde mtu esi so vale ya onde komi kolela o bazo makinga ba o maki ote ndengeni yo mo mtu lingi bongo c'est contrôler ma sœur. Hein? Donc c'est contrôler ndeko nanga mwasi ezala bien pona yo moko. Donc conseil au mama bijou do alinga ka peso ya ngwana et puis conseil au ngwana lingo pesa bato mukili oba seka kabatu oba linga ko finga mutu se mutu a divorcé ba komi sujet de prières na bango et komi sujet de moquerie na bango bozala batu. Hein? Ndeko yo zotala ngo mutu seka batu zala mutu. Parce que l'eau wana est salama depuis tam susu botami pété depuis maman bijou botami tezala anango ezala anango donc to bete la ngombonda te mais ezala anango donc mutu ezate so mutatika lelo yemoko nde botika boko ko manquer mutu te et puis ko chola mutu te ko sili sa respect na ndeko na yo te parce katika yemoko parce que alinga ki yango pété. Donc ezala pesa ki foti na yeko boaka été encadré ezala na ye parce que ezala mingi te bazala na ba nerf solide ezala batu mususu ki soka bazaki deux bazaki na couple
lelo ababoya no mona ndeko na bino ya mwasi mutu ekoya kobeba ndeko na bino ya mobali mutu ekoki koya kobeba wa encadrer ye soko zalaka na encadrer pese ba conseil ya malamu par rapport ya kochula ye par rapport ya okene ko manquer ba respect par rapport pesa moninga conseil ya malamu zongisa ye na place so monika zo se contrôler mabe ozala na ye yo mtu ko porter implice sala vraiment le romo boyeke oui o sungaye par rapport au salaire bilo bo salaire babilo comment pour ko détruire les sous mutazana ba problème bilo bo bakisi les sous problème le kola ba problème mutazana ba problème e ko confier ba problème na ye yo bimiso e comme na monde ya yo mutu aye ko lelela yo zala na mutema ya robomba na likambo na zala na mutema ya olukele na solution par rapport mutu aye a confier au likambo yo lobi akazo confier au botam susu tout temps azo betelo lisolo so na téléphone oso benga ki troisième personne azo yo kabino bo sungara te bino batu bo bomba ba secret ba ninga te bo sungara tamu kete bino batu oyo bozala ki moninga yebiso likambo lobo bimisi eza malamu te to mekana ko changer parce que ezuye lobe ko zwayo mama bijudo na lo bato betela ba ninga mbonda te ezaka nde ba ezala ki oui ovandi boyoki kote kuna côté on a balobi boye yo no beteli muninga na mbonda nzoko zo bosa ya yo tawe ko za la plus pire donc ce muninga confié au likambo muninga wuti ko divorcer mingi bazala na azala besoin za na batu azala besoin za tam mutu moka soutenir soutenir muninga na ona ndenge ya bien ko chola ete parce que akana ki yango te to mekana ko supporter to mekana ko sunga rape baninga ce muninga apesio confiance a confier na yo a komi ko lela kwa muza mutu akokite azala besoin tam so dégager et pas na yo aya yebisio likambo zala vraiment na motema ya malamu ya kosunga ye pona abima la place wana azanango parce que c'est pas facile ezate ki muninga ya betelo lisolo na ye lobi oyo yebisi bato komi ko seka yo komi ko chula ye omoni ya poussa faut ezaki ya zui divorce c'est la faute ya mutu moko te tous les deux bazala na faute parce que ce qui faut ezaka ya mutu moko ninga na muso osala ta mususu makasi donc ye azala a garder ta mususu bande na ya malamu ou bien azongisa muninga na ye ta mususu oya bungi na place batu mibale bazala na faute ata mutu oyebi bien ke ndeko oyo azoya kolelela oyo mutu aza na faute sunga ye parce que asala ki déjà ta mususu erreur tam su ye pas la faute te yende mutu baboye sunga ye s'agit au bon de la mutu aza ko lela sunga ye parce que bino bolinga ko sunga batu te encadrer ye azana besoin na moment na zaki na besoin tam su ba encadrer ye tam su beta lisolo po yo yoka opc conseil yoko e koma te ke lokwa ya ye ko betelo lisolo le lobby banda ko seka ye lobby obimisi lisolo na ye non to sunga raté se muninga zo ya na ndaku na yo tam su alingi yo so muninga zo azana problème akimi pa na yo bomba ye ndeko na mo baza na colonne na peso mbote tina lelo ndeko na na lobaka lobi mwana mwasi bozo mona ye na kombo ya bijou d'or asunga nga na divorce na ngai asunga ngai apesanga moral donc mama bijou apesanga moral mama bijou bande ko pesanga ba conseil grâce à bijou le longa na telema c'est comme ça ce muninga ye mo esika zali ami ayebi na peso mbote sikozali merci penza na ningo donc obosa na likambo wana te muninga soka za na tanga pasi azoya ipa na yo azoya ko lele pa na yo azoya ko lukande o soutenir ye azoko ya ko lukande o yoka ye mo comme ka annuellement rien surtout que msuka mo kude koma nena kokobenga ngutu moni tam se koma lokola mbeti mais zaka mbeti te tout le temps abando yo bisuka même likam tout le temps azoko azana problème mingi ba mona ba psychologue c'est pas facile donc ce muninga eko ko confier yo likambo na ye surtout na batango ba divorce na banini en tout cas il faut que soutenir il faut que ça la vraiment bien que ça la un plus na oyazo linga soutenir ndeko ko chola ete ko chola ete parce que ça mingi te ba boya na pe baza teti eza mingi te ba boya na pe ba vina ba webonga mingi baza ba boyo mona vie ekufi penze ba kundi vie mais yozo vivre kaka
Hein, donc tous les exemplaires maman bijou na yebisi bino na lobi ndeko moko penza tina lelo lobaka ke oui bijou vanda na yo parce que soutenir nga na divorce na nga pesa moninga conseil moninga soko moni azbandi ko mela masanga pesa e conseil masango e comporter eloko te ibanda koya etango kwite ko silo ozonga loka na boye yaka to beta masolo yaka to tala tv yaka to sala boye yaka to kele ko sala basha yaka to sala moi elo mo ke oui tam susu ndeko wana makanisa za nango ya ebele esila yebisa eza nango ka vie ya boyo oui pesa ka ba espoir aboyo un jour akozongela yo so ikutu te komi ya bonte aboyo oui oza mosi kitoko yo poko zwa tozo kende nango ka ndengwa aboyo oza mobali kitoko olela yo kozwa mwasi to kende nango ka bongo pesa ka ba espoir motiva ka ye par rapport moninga eko lelela yo ezaka na ba divorce te ezala ba camarade mingi tozala na ana poto moninga eko confio likambu na ye pourquoi ke ne ko bimisanga moninga eko yebisa ba point faible na ye pourquoi eko ma place esika na yo bando sikela esika na bando manquer esika na monde ko na biso moi ça comme lobo aza batu ba pese sous respecter mama bijou na lingi bino mingi na lobaka ezui nde batu babata mokili ba lobaka ezui nga na lobaka ezui te nga na lobaka to sala keba na mokilo ya se donc ko timo ela moninga libulu te nga pe na loba lisusu nga lobi lele kokozala ya bijou lo beza ya yo donc inutile ya osepela na malamu na malheur ya mutu inutile ya bete ya moninga mbondake oui azui non ya zui na koto yo kozwa na ndenge ni non tozala toujours biso mama bijou lobi misala rare mama bijou lobi lisusu nini miluka eloko mo ya osala soko yeba ko bomba bongo te koma ko yeba ko bomba bongo soko yeba donc oyeba keloko koki ko sala te na vie senga nzamba olakisa yo eloko nini okoki ko sala quelque chose sala quelque chose à moi na moi si zala parmi bana baso bazala basi makasi ba femme forte zala bango so zape mwana mobali mi kotisa na ona ba vie moko ya boya ba kayu na yo ya bien ko luka mbongo ya bongisa avenir na yo bongisa yango ko linga teke ko kunda yango po yazwa ya sepela e ko momoni na boya ye akoma momoni nga koma non omoni ya boya nga omoni linga betela non to boyana ya za na évolution malamu yo poza na évolution malamu tozo tambola ka bongo ezate lokola boboyana ale yo lokola boya yo vi na yo kufa non vie ezaki na maboko ya yete vie za na maboko nzambe mutazala na ba vie na biso na maboko lelo nzamba simbi yango biso ya tiabu vie kufi lelo so ba lobi ke oui na pambola wa pambolo lelo peso lobi ke na diminuer ezaka lesel nzambe yango na mokili mama bijou na lobi na bino tozala kaka biso na meki kopesa bandeko na nga surtout ya basi po oya pesi nga lisolo aza mwana mwasi na pesi bino conseil toyeba makambo nini tosalaka makambo nini oyo ekoki kolinga kozangisa biso ki bato bapesa biso respect te ezala babiloko mama bijou autotanga pona pe bato botikaka kofinga koseka mutu be mutu aye confio na likambo tosungaka te ce mutu déjà pusani epai na yo seki azokonte na yo ce mutu déjà pusani epai na yo mpona koyebisa yo secret na ye seke donc atiaka mpenza na place et puis aza na posa nango aza na posa na minute wana yo obimi lokola psychologue na ye lokola ya Derrick Mosi na Suisse aye na makambo na ye yo meka kosunga ye koya teke mpona kobebisa ya yeli yo makambo na ye mpona kotia ye na nzela ya malamu yo ozozongisa ye na nzela ya mabe non sunga mpenza moninga na ndenge moko ya bien esprit ya bien mimona lokola eza ye ene eza yo na place na ye sunga ye un jour ekokoma témoignage ndenge ndeko azalaka na colonne asala alobaka témoignage mingi mpona mama bijou ndenge mama bijou asunga ye pona mama akomaka na azalaka na divorce période na ya divorce mama bijou moi j'étais là pona ko soutenir moral na ye ezala toujours makasi pona atelema la pour te parce que vie ezo continuer donc vie eza ko continuer to utara mutu ya mutu utara yo uti na famille na yo nga na uti na famille na nga toye tosangani tokomi eloko moko
oui c'est bien eza destin nzambe totambola bongo mais soki esimbi te motu moko akufa te ezala makasi kotika vi na esila te zala femme forte tika un jour ozalaki mama bana 10 balobaki bomoni mwasi mama bana 10 bomoni abimisa kamere toloba ta bongo mama Bijou alobi aza bato ya koyoka ayoka eza vraiment lisolo moko epesi pasi mais il faut koyebaka ndeni tozotambola ndenge tozotambola na mokili tozala na biloko mosusu tokoki kosala na oyo tokoki kosala te nyonso to eza ya kosala te non nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus mama Bijou Dor abi babeta masolo oza na posa babeta lisolo na yo bapesa ngo comme conseil na bato benganga na numéro ebima na suka na kobeta lisolo na yo et puis yo moko muto pesinga lisolo okozwa ya mingi mama Bijou alobi nga nazala lokola ba prophète prophète aza soki prophète ya solo obetele vi na yo te pesanga kaka lisolo nga la beta kaka yozwa kaka conseil oyo kozwa par rapport wando yebisanga de ati ya ti na z nga azala na besoin de a ya z te nazaka de ati na m tokale le reste wana tokangi kaye tika mama Bijou Dor abe kopesa conseil pour mutu nyonso tu azwa et puis mutu oyo pesi lisolo soki pe oza na faute mama Bijou olobaki oui place openza otama solo lisolo na lisolo ebetama na ndenge nango pesanga lisolo na yo na obeta ngo penza ka ndenge yo kolinga et puis mama Bijou alobi nini vraiment biso tosala musala soza na besoin okende kini oza na besoin ya place à kolala ofuta ngo na primo ya bien na primo ya mukie osala séjour no ya bien benga biso zwa contact à mama Bijou numéro ezala kuna na suka après ba publicité totiaka numéro ya téléphone benga mama Bijou sala réservation ya place na yo ya kolala na ba condition mo ya malamu na mbongo noka ya mukie wana na matongi na Iribu A37 osala ba séjour no ya zupa et puis mama Bijou alobi nini na kati ya maison de passage na biso toza na boutique oyo ezoteka biloko ya modèle Bijou Fantaisie na lati eza na kati ya boutique na biso etikali lisusu mingi te benganga zwa contact oke kosomba Bijou Fantaisie na yo donc ozala jamais desi ba blouse nyonso to eza na kati ya boutique na biso eza na matongi na Iribu A37 mama Bijou alobi kokide te zala wana otala ba publicité na yebi ke obenga nunga benga mama Bijou merci na bato nyonso tu bopesa ba numéro ya téléphone à mama Bijou boloba mama Bijou solola bien oui na solola très bien mama Bijou za muta pas problème te benganga sala réservation na yo ya place na yo donc kana mbongo no za na ngome kana ndiko benga mama Bijou bo solola parce que nyonso tu solution ezala akai pa mama Bijou et puis bon pona opesa so na opesa bato merci non bandano na babonné nanga merci beaucoup na ndenge bopesanga confiance bo s'abonner na Bidor TV soki potala mama Bijou tina lelo s'abonner te mama Bijou lobi naza besoin un plus na yo telanga j'aime moi commentaire na lisolo oyo esalanga bien to bandeko botiaka ba commentaire na lela bino makasi na moni mama Claudine na orem kala otiaka lisusu commentaire te na moni ma copine Yvette Okunji na Hollande, merci beaucoup dans les commentaires na hôtel la mama Bijou na moni Rita moi ça y a Daisy na Suisse merci beaucoup dans les commentaires hôtel la ranga na moni Bijou la Blanche na Congo merci beaucoup dans les commentaires hôtel la ranga ma copine yoka yokala na moni lisusu nani lisusu mama Louise moi ça papa Andoya na Colonne, merci beaucoup dans les commentaires na mona hôtel la ranga merci na mutu sur toi supporter mama Bijou merci na bato bo partager ba vidéo mama Bijou merci na bino bato hôtel la ranga ba j'aime merci na bato bo pesa numéro ya téléphone na bato ba benga pour na maison de passage bon continuer ko sala ngo parce que nzamba lola akofuta bino mama Bijou le bifoto soutenir so moni muninga sa alikambo soutenir critique ndeza mabe makasi linga otombola muninga po nzambe pe atombola yo bokende te bozala na botala ba maison de passage na biso et puis benga mama Bijou bosolola pona osala réservation na yo bye ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Iribu A37 maison de passage na biso
Toza na appartement où il y a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on est na toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso surtout. Congélateur. Réchaud. Cuisine sur l'eau. Appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine biso. Yango cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement na biso oh mama bijou alobaka appartement simple. Toza na 2 sortes ya appartement simple. Toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple o ezali na $20 par jour. Mama bijou soki akoloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozomona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. Soko za na besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.
Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Air moko ekomaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, tout ça ka ventilateur au cas où courant est rejeté. Nde moto akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi. Totia mwa garde-robe awa. Ke moto akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace. Espace oyo bozomona oyo. Ekoki kokota kiti. Tokoki pe kotia mwa éponge awa. Moto akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa. Parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple. Akomaka 2 chambres salon. Tokota totala deuxième chambre na ye. Yango oyo. Soko lingo loué yango appartement simple moko. Soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango oyo. Oyo eza deuxième chambre na ye yango oyo. Deuxième chambre oyo akomaka pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo ozwango pe na appartement ya pamba. Olingo ozwango appartement chambre salon cuisine. Ekomaka pe appartement numéro 6. Vous avez le salon. Salon yango. Salon. Appartement numéro 3, c'est ça.
Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongé, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur au cas où le courant à Congo est faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, les TV, les frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. La chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Tu veux la salle du Benango. Je ne sais pas si vous m'en bien. C'est ça. C'est ça. Douche, la douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour. Venez nous contacter sur notre numéro pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça, appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci. Obizoni ozona bilore boutique. Tokotana biso tolata. Voyant Simba Bogartala. Hey! Ezali na ndenge na yo mwani. Balobi tokota lelo obizoni ozona bilore boutique. Tokotana biso tolata. Voyant Simba Bogartala. Pas sûr de donner ça à la carte. Moi, avec ma soeur, moi, c'est ça. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.